Madame, mademoiselle Cynthia Kapash Herbach a porté Madame plainte na parquet à grande instance à Gombe par rapport à Madame Abimisaki propos qui insupportable. D'abord, s'il faut peut-être parler de Cynthia Kapash, ce qui n'a qu'au décrire aza moi si oyo asupportaka choqué akoka ko supporter kilo ya makambote. Donc raison pour laquelle bon même matin na ba vie na biso de ba vie privée na ba vie amoureuse et na ba te belé pe ba koka ba choqué au na vie ya muté comme na mbilinga aye ko se retrouver place mususu parce que akokaka choqué makambo ya internet oyo nga juvenal na remarqué eza que ko finga ko chola ko critiquer to bundaka na micro to sukaka pe na micro na tikala komona jamais ba makambu elongwa na micro ekoma na justice. Donc yozo simba micro na internet il faut zalaka moto ya motema parce que soki obandi ke lelo o toba na makambu ya justice il faut yeba ke yo posala na micro ko mema makambu na parquet soit na justice. Biso oh vous ne pensez que ba finga biso et ça nous choque. Tout ça, combien de fois tu as la télévision autobenga bandeko mais la télévision finga. Combien de fois moi na kombo ya Ken Piana na patch RFI finga nga juvenal matin midi soir. Combien de fois comme si moi je faisais partie de la administration il y a la team Wata. Maman Lata, combien de fois elle est en train d'insulter les gens? Combien de fois? C'était une dame ou peut-être Batebele Bayebe na sima vienjora ou Batebele Bazaki na immense respect belé panaye. Mais lorsqu'elle a intégré internet, qu'elle a une langue, qu'elle a une technique pour survivre, travailler, prenez de la temps. Lelo oyo a comment manipuler mututel ya PC mbongo finilanga mututel lorsqu'elle est en train d'insulter les gens. Est-ce que Batouana attend un jour même la justice? Comment maman moko boako souffrir soka sali bongo te bana yeba ko lia wapi alala ka wapi na ba condition nini sima na liboso yeba na kate liboso congolaise sima chinoise batu bako yoka mawa. Raison pour laquelle bako tala babi oso simbie boy ako kufelo na prison oyoki na pasi oyoki na mawa obemi pe ngambo. Internet oh je le dis haut et fort. S'il faut peut-être y avoir un camarade de moko ya mobile internet na pour na moko. C'est qui? C'est Ken Piana Makizembe. C'est un ami à qui j'apprécie beaucoup na lingakaye profondément avec tout mon cœur na lingakaye. Mais malgré ba sottise ko finga ko lobabo mais na tikala ko kangela ye kandate mais tellement conscience qui bo moté zongi il était na place na kina ki mabe les lois a révoqué a écarté Mamalata définitivement parce que conscience et sanini et zongi. Ba mame mili ko finga n'en parlons même pas bako ko finga ba karine ko finga bana oyo ko kotela ba bêtise tout comme ça ba tutu ba koma ba yaya na ye nga mututel wili mo cheni yaya de moi-même kabe yaya ba héritier yaya de moi-même tellement yaya na bino liboso liboma maman na bino tout le monde a koma yaya nanga quoi insulter matin midi soir et il y a personne qui répond. Glody Diasika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Un année avant. Sous réserve. Il y a un côté. Pourquoi on te pose un cas expliquez mon ninga pas un problème dans le couple. Expliquez maman. C'est le coup ils ont mis sa vie sur le couple yango. Tout ok. Bio café et au salon de langue. Tomé la carte na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, café original.
bandeko tomela yango bona santé na biso ezali. Merci beaucoup, bandeko tout balinga, tonton de la presse, yaba Juvenal qui balachou, yaba tonton. Elenga Congo TV officiel ces derniers temps, bandeko ba pesa ngombo Elenga Rando. Elenga Rando pourquoi? Parce que toujours la vérité et puis tous awana pour na rocha calme na aile gauche et puis na aile droite. Lelo oyo dimanche nanga na koti na banda kula bino comme d'habitude ndenge permettra biso to kota na autorisation au bino pesa biso pour to pesa bino ba actualité na temps réel. Temps réel ça veut dire que ba sujet au tout à bordaka o permettra bino vous allez toujours à la page Makambo Oyo et les kaka à la ville province de Kinshasa. Non, c'est seulement la culture congolaise. Oyo toujours à musicienne qui s'appelle la promotion. Il y a ba groupe Nabango. Mais ces derniers temps, s'il faut peut-être les dire qu'on est basé la corporation Internet pour analyser quelques genres. Il y a des problèmes, il y a haine, il y a jalousie, il y a hypocrisie, il y a motema mabe. Oyo, ils ont régné les lots dans Internet. Kala, biso tutoye barango, qui ba polémique, il y a ba musicien mais en Internet. Polémique, ça la ya ba grâce mbizi. Grâce mbizi, Saliboye, Karine Mokonzi, Saliboye. Tellement bam plaire wana ezalaka na moment bongo et yaka comme appelle que non Mamé Mili et comment que non cible direct et comment Karine Mokonzi et comment lorsque vous parlez de Michael Jackson de la presse en ligne Karine Mokonzi il faut bazo Mamé Lili maman et Maïlili ba kangisa wana pour et ça là buzz na internet mais au jour d'aujourd'hui to ko la muka to mona que polémique wana oya kala wana zaka polémique moko loyal lelo polémique oyo cible comment ya batu tout polémique et banité et outi na makolo te outi na mutu tout à la moki polémique abani ko finga abani ko sala ba n'importe quoi oyo biso ne lenga rando to ye juste kaka po to cha makambo tout na vérité to cha makambo tout na lumière. Batebele bayebi par rapport à l'actualité autour de la baisse na internet cette semaine s'il faut peut-être cause à la mi balé mais il y a cause à la première il y a madame Angelica Madalena Oyazali femme d'affaires azala na mboka ya Angola na Luanda femme d'affaires asala makamna ye Congo Luanda Brésil tout consort azala attaché avec héritier Watanabe. Pire sœur, il y a petite naïe Karine Mokonzi. Ba sotis, ba bêtise, ba délire tout et koleka internet, bandeko tout ba kolana biso et ya ki kolata madame Angelica. Tant il a dit madame Angelica accumulé et comment qui peut na tamo ko et c'est qui il le faut abima na télévision pour que ameka ko pesa biso ba vérité ya makambo oyo batebele ba yebité. Oyo madame alobaki boyokaki o madame alekaki bomonaki très simbelenga je pense azo illustrer ba image pour permettre na bato peut-être bazo comprendre makamna lobate bazala na idée. Alors bozomona o madame azo lobawana oyo aza ko adressé avec beaucoup de méchanceté à travers ndeko na biso to bengaka Cynthia Kapache Airbag mon général. Par rapport à makambu et à makambu ya basi tout consort. Mais chose étonnante, awa internet ngana ya ko kuta batu misusu na ye batu misusu pe ba yo ko kutanga. Makambu ya internet oyo nga Juvenal na remarqué et ça que ko finga ko chola ko critiquer to bundaka na micro to sukaka pe na micro na tikala ko mona jamais ba makambu elongwa na micro et koma na justice. Tant que yo aussi ma micro na internet, il faut zalaka mutu ya motema. Parce que ceux qui obandi que lelo o to bana makambu ya justice, il faut yeba que yo pour ça la na micro. Pourquoi je dis ça?
Bande konanga ba te belé ba singa ki deuxième épisode par rapport à madame Angelica à répondre. Nous avons révisé totalement parce que eza niveau na yete abana koleka na télévision, raison pour laquelle boromonanga na kataki émission parce que madame a commis déjà que débordé étant que tonton de la presse j'ai essayé ya kokata émission. On n'a pas voulu que madame azonga les sous pour le deuxième épisode, troisième épisode. Non, ako kumba maté na oyo ba internaute ba lobaka. Mais non seulement ça, mademoiselle Cynthia Kapash Herbach a porté madame plainte na parquet à grande instance à Gombe par rapport à madame abimisaki ba propos o ezalaki insupportable. D'abord, s'il faut peut-être parler de Cynthia Kapash ce qui n'a koki ko décrire aza mwana mwasi oyo asupportaka choqué akoka ko supporter kilo ya makambote. Donc raison pour laquelle boromo nango même matin na ba vie na biso to ba vie privée na ba vie amoureuse et na bato belé pe ba kokaka ba choquité boromo na vie ya muté comme na oka mbilinga aye ko se retrouver place mususu parce que akokaka choqué choc wana ya madame alobaki tellement zaki kilo makasi ya wana kokité akena makambo na justice. Bande konanga oyo bazolanda, je vais juste continuer oyo et arrêter kingana continuer yango. Cynthia Kapash, aujourd'hui, tout le monde parle de vous. Naba caractère moko oiza, je ne sais pas, sans signe. On vous accuse, hypocrite, jalousie, bamakambutu yamabe et panayo. Pourquoi vous ne parlez plus avec couple Mbelenga? Pourquoi vous ne parlez plus avec Glody Diasuka ou bien avec Tracy Mbelenga? Lorsque au na internet pour na la récapitulation la bateau peut-être ba on a biso nga na yebi Cynthia la télévision na internet na tikala royeba Cynthia te to welela mbikate azala mina ngate ala camarade ngate ala massa ngate ala ndeko ngate. Mais lorsque je parlais avec Karim Okonzi, notre tonton de la presse, tu sais, aza ndeko et puis a quoi adhérer par rapport à association na biso, il faut topé ça et makambo. Je me suis permis non c'est la première élément na Cynthia Kapashi oyonga na mi pesaki na peut-être elukilanga pe ba problème ebele ya kolatisa Cynthia Kapashi back ya ko sala baise mon professionnel qui nga na bala Cynthia. Tout ça, ezaka le voisin moyen to bané koluka façon nini to bimisa Cynthia. Je le fais, mais en retour et lukelanga pe makambu ba problème ebelé na vie privée nanga. Non seulement ça. Na boto lo banabino pourquoi Cynthia a solarali soutena couple Mbelenga. Ce que j'ai compris chez Cynthia, aza mwana mwasi moko il faut y alobara mabe ya bato. Mais lorsque vous essayez ya kolobela ye mabe et comme kaka ba problème. Lelo oyo osala émission na Glody Diasuka, vous avez parlé de Karim Mokonzi. C'était bien, tout le monde applaudissait. Ouais, Cynthia Herbach, fille intelligente. Mais lorsque Glody Diasuka yaba la mignonne, yaba de la presse, la femme la plus respectueuse de la presse en lune, amekika kosa la pekaka droit de réponse ya Royamba Karim olobi ke yobo solara li susute na Glody Diasuka parce que yo lobaki bato babeteli yo maboko mais tango kaka Glody ayambi Karim otinda ba message méchant oyo toko bimisa na télévision te oyebi makambo loba. Donc chez toi il faut ka yo lobela bato ba lobela ote yo lien et katana na couple Mbelenga. Lelo oyo, est-ce que Osako s'est rappelé à travers peut-être lelo s'il faut peut-être tout loba? Combien de fois na salobe interview o loba mabe po na binez oyo bobane ko sa na ina lisanga ya bana Congo? Combien Tracy Mbelenga azo illustrer ba image obenga ye ba linzanza mutu moko kute loko te boy na boy. Est-ce que moi na mwasi wana to solo la gana binezité parce que nga na yamba yo? Pourquoi okoki kozala faible ti na niveau 0?
bato lelo oyo ba mesana ko porter bato ba plainte ba maman Michel ba quoi ba papa Michel ba ngona ba bimaka lokola bazaka au-dessus de la mêlée ba bosana ka que un jour Juvenal qui bala moko boepe akoko bima na internet a basculer makambu ko mema makambu na parquet soit na justice biso oh vous ne pensez que bato ba finga biso te bato ba finga biso et ça nous choque tout ça bato. Combien de fois bato ba koleka na télévision auto benga bandeko mais ba koleka na télévision ba ko finga combien de fois moi na oyo na kombo ya Ken Piana na patcho RFI ba ko finga nga Juvenal matin midi soir combien de fois comme si moi je faisais partie na kati administration ya la team Wata baba na ko fingela nga nayeba motu na makolote makolona motu na tikala ko yeba te parce que visa ya Karine Mokonze bima oyo Karine Mokonze aza ndeko nanga te aza petit nanga to kutonika na balabala puis to sali famille mais petit nanga visa et bimi ya okende États-Unis et komisa bino biloba loba ba cible ba bima ebele combien de fois bana mibalo wana ba finganga pe ba continue ka ko finganga en aucun jour na les cas soit na qui ne ko porter plainte Ken Piana a permettre ya okende plus loin yako kota tina vie privée nanga pona ko insulter ba makambo oyo ke so che mona ayoki et bouleverser makambo parce que toza pe na famille toza na bandeko toza pe na ba camarades et ça na mutu moko ko permettre que mutu tel abana koloba mabe par rapport ya mutu na ye mais bana wana ba finganga en aucun jour na les cas la justice soit pour répondre à qui que ce soit. Maman Émilie combien de fois cible na ye longwa lorsqu'elle insulte ou bien critique Karine Mokonzi automatiquement je suis collé dedans en aucun jour bon mon ngana leka na télévision na banda ko insulter ba propos moko ça inacceptable salité na bato ba Hollande biso je ne le fais pas parce que nazo refléter image ya famille qui bala je ne peux pas le faire. Maman Lata, combien de fois elle est en train d'insulter les gens? Combien de fois? C'était une dame, ou peut-être Batebele Bayebe Nasima vient jour ou Batebele Bazaki, na immense respect belé panaye. Mais lorsqu'elle a intégré Internet, qu'elle a une langue, qu'elle a une technique pour survivre, travailler, prenez de la pain, les lots oyo, à comment manipuler ba comment manipuler mututel ya PC mbongo finilanga mututel lorsque elle est en train d'insulter les gens est-ce que batouana attend un jour ba mema na justice ba ko mona mama moko bo ko souffrir soka sali bongo te bana yeba ko lia wapi alala ka wapi na ba condition nini simana liboso yeba na kate liboso congolaise sima chinoise batu ba ko yoka mawa raison pour laquelle ba ko tala babi oso simbie boye ako kufelo na prison oyoki na pasi oyoki na mawa omemi pe ngambo mais batu to ko tala to ko yoka mawa mwana mwasi wana finga mabe mettons na ki Angola na mwana na ye wana to ko fa na mwana ye tonton jive na ko ka mawa au lieu luka mo eloko kolia même ata on a basali ya ba répétition na groupe to kuta na ozala transport zo moi transport mais na tenaka compte te que maman na ya lo ba bêtise pona non pourquoi biso to sala ga yango te pourquoi ba maman Mili ba ko leka ba ko finga ba ko chola pensez-vous bande ko belé lelo oyo s'il faut peut-être na lo bana bino vérité nga bato belé ba kuma ko finga nga te parce que na sara musana nga bien te je suis exactement nazo mikumisa mais je suis le mec le plus gentil de la presse en ligne moi bato belé ba yebinga na koka ko garder ma kambote en internet oh je le dis haut et fort s'il faut peut-être ya kozana camarade moko ya mobile na internet na pour na moko c'est qui c'est Ken Piana Makizembe. C'est un ami à qui j'apprécie beaucoup, na lingakaye profondément, avec tout mon cœur, na lingakaye. Mais malgré ba sottise, ko finga ko lobabo, mais na tikala ko kangela ye kandate. Prévenez, to rozala kanaye.
Ezaki Tanaye, peut-être il était aussi manipulé, et pas ya bateau, bengaka, Juvenal, la salle, il faut qu'on réponde Juvenal, tellement bateau belé, maîtrise, intelligence, sagesse, au Zaranangote, il y a un moment bateau belé, n'importe quoi. Mais tellement conscience à qui bon moté zongi, il était na place na Kenya qui m'a bé, les lois a révoqué, a écarté Mamalata définitivement parce que conscience et sanini et zongi. Ba mame mili ko finga n'en parlons même pas bako ko finga ba Karine ko finga bana oyo ko kota na ba bêtise tout comme ça ba tutu ba koma ba yaya na ye nga mutu tel wili mo cheni yaya de moi-même kabe yaya ba héritier yaya de moi-même tellement yaya na bino liboso liboma maman na bino tout le monde a koma yaya nanga quoi insulter matin midi soir et il y a personne qui répond sur hôtel biso équipe nationale ce n'est pas que nazo komikumi ça ba insulte oyo peut-être nga il faut que na lobila nga moko et ça ba insulte moko to sala kango ba anti-stress humour ko seka pour permettre na bato bala na biso ba se détendre bien mais par contre na elle gauche ko finga wana c'est trop choquant au fingi mutulelo au fingi mutulobi ezanzoto nazo kwa kimile mais nazo pe mutu na olemba ton olemba non cédéo mabe eya mais na linga osala ngote parce que internet rando internet et si la kaka n'internet rando internet et si la ranango kaka n'internet donc si ça capache on est en fait désolé d'ici par rapport il y a comportement na yo il y a kosala il y a quoi accuser madame Angelica Madalena yo les gars en internet oloba pe mabe ya baninga combien de fois yo sala intervention je venais de le dire ici pas qu'au traité il y a une forme il y a quoi il y a une fille hypocrite jalouse tout comme ça est-ce que ça m'a cambié le kuta que ça m'a cambié solo mais en aucun jour na vie il faut aller forte devant les obstacles. Donc, je vous informe et je vous confirme que madame va porter plainte chez la demoiselle Cynthia Kapachi Herbach, ou déjà, lobby lundi, il faut Bassamba. Mais tant que Bino va porter madame Angelica plainte, pensez-vous que maman Malata, elle a aussi des problèmes graves parce que Aïbe Makambu ou Alouba pour la madame. Et si arrivé que madame a renouvelé plainte oyo a portaka pour na maman Malata lelo oyo a salike bazwa yango azongisa yango ba convoquer maman Malata pourquoi obane ko finga bo nani azaki simana yo okomona ke no ba victime ba robima ibele et puis oko samwa na internet lokola likelele na lobarango de temps à autre que na maternité moi sa vierge azalakate ko zwa succès ko tchango na mapekate parce que et gozoyo et balusio et croulé yo et puis écrasé yo on remie baté oyo salaka na fi faut na maîtrise ceux qui bosaka Karine Mokonzi na ba critique ben insulte au moins moi si on a zalaka mais na habité ya on nga na félicitera Mokonzi ya ba tonton parce que elle est une dame forte oyo a supportera ba makambu ebele. Voilà, tu commis vraiment na souka, ils acquis juste quand on sabino information na temps réel par rapport ya Elenga Congo o ba obenga mikolo Elenga Rando to ko saka musala ba te belé ba finga biso tout consort mais na logique des choses ngani na zabo na logique des choses lelo oyo combien de fois mama Malata finganga combien de fois na logique des choses ceux qui bana bazana salon bolongola bana po makamuno loba et supporter te bana ba ko supporter te na logique des choses est-ce que lelo o mama Malata na logique to longola pena ma internet akofinga mobali lokola Juvenal si mama liboso ko e bana te po na nga vraiment mama Malata o supportango po na nga na ko ela o tomber okoka. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Pour nous repérer Sabino Kab information. Merci, bon dimanche Nabino tout. Vraiment, je venais à Zaka Wana pour nous repérer Sabino information dans temps réel. Je dis merci, bon dimanche à toi, Willy Mouchini, Roma Yaya Batutu, Yaya de moi-même, Nga Ozana Yaya de moi-même, Té, Yaya Batu Belé, pour Zano Paya Nabiso Libosoté, El Boumongo, Nabobete la Tolo, Yaya de moi-même, ma péké Paulette, je ne peux pas le faire. Merci beaucoup. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle mon vieux Chums Kabengele, où est tout papa Nabrayam, Pakav, Yaba Mireille, Yaba Pakav depuis quelque part. Nous disons merci
À toi, la plus jolie dame de Belgique, Philomène Lumingu. Moi, si moko ya Pembe Lumingu, ya ba Philomène Ndeko ya Ima Lumingu. Et aussi à Tchétché Lumingu. Nous disons merci à toi, la joie Pichuna Mado. Nous disons merci énormément. Bibi yo Ali Bitalo. Bitalo ya ba Bibi. Ferrari Baby ya ba conformité, la noblesse, dont les sangs. Elle avec l'argent, il n'y a pas de trait d'union. Nous disons un grand merci. Na Binotu, na Bolingo, ya Junior Molenge, Otubope Sarabiso. Si ma caméra, Nico Mokonzi, faut tekara face, malgré Batubaro Loba, tekara face. Lelo Oso Freddy, a teka, Azara Peka Ndetio. Mais Freddy a yebelara idéologie, a tekara face, Lelo Pe Oyo, a Koma Oya Komi. Donc courage, fonce-toi dans la vie, qu'on s'est réquilité devant ma critique banale au Batubako Loba. Au Moninga na ko l'émission, si misa mutu caméra, teka face, ça se passe comme ça. Voilà. Bateki ndoki basomi nganga basale loroté avec les nababa bakolia na butu kurike, na na roye somninga ke kurike devoir à domicile. Bino pe ba page ya polémique. Ce qui beaucoup fonctionner ba page na bino. Pour na ko kolsa ba ranking. Pour na ko kolsa ba banalité. Yeba ke de bien makamboza finalité makambo pezali. Celle contre tous, après tout, Karine Mokonza a peine abonné, belé, kolikana, ba page, na bino, wana pe. Bon, voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Toko minasuka, ba tekin, toki, ba sominganga, ba sale lorote. Kobo ya satan, no ya kalate, pour n'angelu ya sika. O yozu, nanoye bizali na été. Boya ki balashu, ya ba tonto, ya ba juvénal. Sia, ba petit, ya sans impact, ba petit, ba solo, na ma ya cantine, na savon, a sokol, brr, et zoni les sous. Et bon, personne, bon, donc, comparer, ba, on a ki balashu. Boucle. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.